dossier peut à faire le frère Nabiso Matou Samuel. Le frère Matou Samuel, quand ndenge bela bato baye, ti lelo bato biye, grâce à ba musique na ye, ba musique gospel surtout, oyo abandaki koyemba. Le frère Matou Samuel, en tout cas, asunga bato ebele na kokota surtout et encore na makasi nyonso na mozindo ya kwadoraka nzambe na nzela ya ba musique na ye. Lelo toye na dossier, toye na affaire, il y a surtout le frère Nabiso Matou Samuel. Qu'est-ce que se passe la famille? Nini lisusu na frère oyo nzambe na lola. Ha, dossier zali. Toye lisusu bandeko nanga. S'il vous plaît, komelanga na commentaire bisika nini ozolanda mama étoiline. Soki oza na Afrique du Sud komelanga, oza na oza soki na Zimbabwe, oza na Zambie, oza na Kasumbalesa, bisika nyonso ozali na Kisangani, oza na Puerto, batu nyonso bandeko nanga bisika bozali komaka na commentaire mama, je te suis à partir soki ya Canada, soki ya France, soki ya Lubumbashi, soki ya wapi, soki ya Goma ekosalanga malamu. Fala. Lelo na lié na dossier ya le frère Nabiso Matou Samuel. Matou Samuel eza na ba série moko ya minene penza ekomela ye. Tango toloba déjà ya minene kokufa ya basi ya le frère Nabiso Matou Samuel. Je me rappelle, il y a de cela 8 ans passés, 8 ans, 9 ans passés, tout le monde qui sorti médiatique, il y a ex-moi Sinaye, que son âme surtout repose en paix, Mama Kapi, autre bando benga Mama Kapinga. Mama Kapi, et d'ailleurs, batuna biso ya YouTube, on a kotié la bino, ba image ya Mama Kapi, boyo kabino moko ba témoignage Mama Kapi à Sala, concernant le frère Nabiso Matou Samuel. Mama Kapi abimisa ba makambo ebele penza ya makasi, et surtout, eyaki kosala ke après liwa ya Mama Kapi, ebele ya bato bakendaki ko recourir na maloba Mama Kapi alobaki. Raison pour laquelle lelo oyo bapesaka le frère Nabiso Matou Samuel mwa kombo moko songolo. Pourquoi? Parce que mwasi oya bala, mwasi o babota na ye bana, mwasi oyo ye bavanda na ye ndaku moko asalaki ba révélation ya makasi. La famille. Omoni kandenge zalaka babiso o toza marié. Lelo to lobi mobali aya kobima bandolo bakeno bomoni mwasi nanga étoiline boye. Ata soki makambo eza ya lokuta, ata soki makambo eza lokuta, je dis bien mokili mobimbe kondima. Pourquoi? Parce que bato bakoloba bavandaka na ye ndako moko, baliaka balalaka mbetu moko. De makambo abimisi penza eza vérité. Soki peut-être eza camarade, bato bakoloba kaka wana eza kaka camarade, azaka na motema mabe. Mais soki eza mutu na yo akati mwasi to mobali, ezala zolo kosa, ezala zolo ba vérité, bato bakondimela ye kaka. Ezalaka bongo. Alors, tango Mama Kapi ayeki kokufa, yango ti lelo, le frère Nabiso Matou Samuel, bapesa ye kombo keno ye abomaka basi na ye. Ye mutu abomaka basi. Congolais asi apesa ye kombo. Lelo oyo toye komona mwa ba video ya Mama Kapi eye kozonga lisusu. Eye kozonga lisusu. Ba video ezongi. Ba révélation o Mama Kapi asala. Lelo batu bakomi kozongi sango. Balutu balobi il faut justice et salema. Na nini na liwa ya basi ya papa na biso Matou Samuel il faut balandela kaye po déjà ba preuve ezali ya Mama Kapi o ya bandolo bateno papa na biso Matou Samuel boye na kotiela bino po nga na lingi na répéter te ezala te keno mama étoiline mutu alobaki te na kotiela bino bato ya YouTube penza na kotiela bino na facilité nyonso. Alors la famille eloko nga na ye kosala nanu analyse awa to ya kosolola toza bato. Boyebi ke biso ba Congolais tozomi boma biso na biso. Biso ba Congolais mosusu nga na lobaka toza na besoin ya kokende koluka na Rwanda te keno banguna bauti na Rwanda bangonde bazobundisa biso. Biso banguna bauti na Rwanda te. Banguna ennemi ya Congolais azalaka ka Congolais. Ennemi ya Congo ezaka ka biso moko population. Nde toza ba ennemi ya Congo. Soki lelo oyo ba intention na biso ezalaka nini?
tolali tolamuki tolingi toya kozongisa bamakambo oyo eleka dans le passé ya pasteur ya frère na biso Matusa Miel pour que eya kosungana nini yango justice bino bozoluka justice ya basi ya Matusa Miel soki basi mibale oyo bakufa ba justice ya bandeko na bino oyo bakufa na bafamille na bino eske bolandela ba justice na bango ezaka ya frère na biso Matusa Miel nde lelo bokoya kotelema ke non il faut justice esalema parce que ba preuve ezali yango likambo nini papa wana si akoli le frère Matusa Miel asi akoli asi akoli penza na temps wana eza temps azo se rattraper na makambo oyo atikala kosala te tolanda awa biso nyonso témoignage ya papa na biso Denis Ngonde apesa témoignage alobi ti abandeye koyemba tina ndenge akomi mokolo boye azalaka ata na lupango te afutelaka alobi ata lelo oyo soki akufi mpo na bato koya kolela ye bakoya kolela ye na lupango oyo ye afutelaka bato bakoya kolela ye na lupango oyo ya ye te me lupango oyo ye mpenza afutelaka bamakambo wana nyonso la famille ekoki koteya biso te papa na biso Matusa Miel azoluka vi na ye bino bopesaki Matusa Miel awa bolobaki bopesi ye 3 ans bopesaki mwasi na ye 3 ans ntango autaki kobala boyaki awa bolobaki 3 ans mais lelo oyo ekomi bambula combien eza 6 ans soki 5 ans te eza soki 5 ans soki 4 ans te bazaka ensemble na mwasi na ye liwa eza eloko moko ezalaka naturel il faut toyebaka ngo soki mutu alibanda alingi aboma yo cela veut dire que déjà pont ya famille na bino eza avant que mutu alibanda aya kosimba yo mutu a famille na yo ya makila na yo azali ezalaka bongo pour votre information pona bandeko mosusu oyo bayebaka te nayaka kolamusa bino naya kolamusa conscience na bino tozala bato tosolola mama Kapi makambo nyonso abimisa avant akufa bandeko nanga mama Kapi wana ayaki kosenga bolimbisi asengaki bolimbisi epai ya mobali na ye babongisaki mpona bato oyo bayebaka te mama Kapi na Matusa Miel babongisaki makambo na bango yango bomona tango mama Kapi akufa le frère na biso Matusa Miel alela ye libala nyonso ezalaka kaka na matata surtout bamabala oyo ezalaka oke kobala mobali moko oyo aza star il faut kozalaka na motema monene soki oza na motema monene te okobanda kobimisaka bamakambo na oyo efali pa obimisa ezalaka bongo il faut kozalaka na motema monene yango esengelaka toujours obalani na mobali star sikoyo yozala moto akotiaka mabolongo na se. Pourquoi? Parce que yondo kozala eloko to pon au diable akobandaka ko utiliser pona ko kweyisa star ango wana. Non pesaka exemple ya Sœur Sandra Mbui. Sœur Sandra Mbui biso nyonso toyeba histoire na ye ndenge abala moseka, toyeba Sœur Sandra Mbui ndenge asambelaka, toyeba Sœur Sandra Mbui ndenge ayembelaka Nzambe, toyeba Sœur Sandra Mbui façon ateyaka. Mais bomoni place diable akotaki na nzela mobali na ye. Nde bisika diable ayeki kokota. Lelo oyo boye komona divorce entre mama Sandra Mbui na mobali na ye. Ezalaka toujours bongo. Et surtout boye komona ke na kote ya mobali na ye, mobali deja komaki kobimisa makambo ndako na bango azo exposaka mwasi na ye na famille na bango. Yango bomona ki ataba makambo tango yaki kobima ba semeki ya mama Sandra Mbui ba yaki kobanda komataka na ba TikTok bango pe ba ya kobanda kolinga kosambwisana mama na biso Sandra Mbui. Tokeki kokota na histoire ya pasteur Mike Kalambaye bo landa bino moko histoire ya pasteur Mike Kalambaye na Penyel. Bisika nini diable akota ki epa ya Penyel. Diable akota ki epa ya Penyel. Penyel akomi kosala kindumba na ndako alibala. Sikoyo comme diable aza diable. Aye kotia na mutu ya Penyel keno yo siko bimisa yango neti pasteur Mike Kalambaye nde asalaka kindumba. Ezalaki bongo. Totika le frère na biso Matusa Miel asepela na libala oyo aza nango asepela na mwasi o penza aza nango. Totika le frère wana. Jour mosusu na landa émission moko asala la famille na lela alobi ba congolais ba finganga me batikala koyeba te nini na bande koleka na ba moma wana basimi
nazolela et pas maman Olive maman Olive ngayo yo yebinga nga moi ça Matou Samuel to yaka na makambo ya grand hôtel na makambo cinquantenaire o yebinga bosi bo lebele makambo violence faite à la femme Matou Samuel ya salinga eza violence maman Lukiana bota ilanga likambo mubala zo mériter prison bota la banoy bazami balé to botina Matou Samuel abalinga ezaki ndenge nini moi ça Matou Samuel akufi Matou Samuel ye epananga na ife que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epa na yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabité comme ça na banoy tsela na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na ngaba bien na nganyo sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyoso wana na mbongo na zakina na maboko to Matou Samuel abalinga to vandi na ye to lenda ye mbongo na mususu to tonginda ko papa zanda koyo to tongina inda ko zo mono azuma sa tena ndako ndenge na zo ba mwasa za na chambre Matou Samuel akanguna ndako aboyi kopima papa ozinda kote hein zanga siko na zoloba après tant Matou Samuel abalinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na lutte na ko vivre na passe namba na ngabote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo kati ya mbongo na pesier na se papa to nganda kuna biso comme ça ko vendre pas papa muzonga pesa biso ndako na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke to kenani kokota na tananda kuna biso e ko tongama na kati mbongo na kati yo mo sala $7,000 kati ya combien 3,500 musu na chango na ndako tozo liango na ye makambo nyonso tosomba carburant tosala boy mbongo wana eseleka te esili na eko bota exaucer mwana na ngai liboso toboti na exaucer Rose mwana wana azikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo kombo na exaucer Rose Mugalo toboti mwana wana akangamile kwa mbongo bimno hospital ezate makamana ngaba kombo sala ngabo kapito ebisaki onini matisa mwana kondokola yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibango te na taleka mbali na ngana bana ngana lingaki emingi ngabi to vanda libana nso banaka na pasi nzamba kosunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga maternité na bimi to vandi avant ça tango na yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa e mona na mutuna makolote nde après na yeko comprendre que non matata na misala molili alingaki nda lekisanga mais nzamba alingaka anga na kufite ti lelo bisika mala yo ne uta e banate mais nzamba sala kisanga ozinango Matou Samuel ndoki des magiciens munene nenga zawan abimaka 0 nyos akina cimetière eta pour ene leki to vandi kaka tozo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu nazolo bo na za mwasi ya Matou Samuel batu ba yebinga soki na kosi ba image ezali batu ba yebinga nazo inventer le côté j'ai couvert mon mari na c'est que non na couvrir yo parce que oza mbali nanga na ko bimiso poisate to vandi kaka tozo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale bimina miso batu bato pesa ba félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo ta lelo album ebimi et sali succès en tout cas ye mo copé na mino ko témoigner zamba pambolingai après singa moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça va problème na Matou Samuel papa na ngai nazolela et pas maman Olive ngai yo pas toi il fallait me faire tout mais sauf ça Matou bali mo sortir na ndaku nanga na betu nanga Matou carrière ici papa carrière merci la porte fungola j'ai déjà fait ton choix bana no pas pour venir ko na bande ko ngake papa ça l'histoire de tout ça là ni bana va toi plus no mopé on est pas conseiller attends ouvre-moi la porte on a fini cette fois pour tout ouvre-moi la porte respecter ta banoyote on respecte ta ngate il fallait qu'on va le mettre dans moi quelque part avant ngada to silana bolimoni na modèle ni wana c'est quoi ouvre-moi la porte aussi pas téléphone au candy rappelle-moi oui d'accord rappelle téléphone au candy mon badi ya kai ouvre la porte monsieur balokona alors ouvre la porte va filmer le candy n'a pas besoin de filmer le candy ok ah machine okasema kombe kisasa ke oti ha
attendez le qui cherche à koyoka yo ma belle au sala le va koyoka ngana souffrir na yo j'ai souffert avec toi totongina ko mbongo na ngai za na katanda ko na teka Mercedes na mbongo na ngai Mercedes eza na ndako ndako mbongo na ngai tokoteka lo lupango matoma tokabuli mon katikati sisa jana mikabe pa bakonzi wabakotela likambo na kolala na bango pona sangu sayo ngana ko souffrir te na vie na ngai oboti nga bana bale ko sundola nga oya kola sanga ba mine na ba film bana no bazo sakana da baleki na ngana bazolo bana banke papa sa ishone tout ça leni yale bana bana odondo di ngana sa bana oni na valida bano na so ko kola bana nga po no sa no makamunyos ah non mais tout Samuel si tu es plus qu'un diable toi tu es plus qu'un démon baloko roulenga aucun jour wana akashala kangi sous-vêtement ozongi mutakala na ndako okomo kosa kosanga papa boniko hein okomi pa akashala 19h okanga téléphone nazo benga vana voyager ti 3 jours mosala ngelo kwana oyana sous-vêtement te akashala kangi sous-vêtement biloko nyose koleka na télévision na intimité na kisasa ba passer ba ko bengiso poke beta na église na bango ça va passer wana bengiso c'est que basa bandoki na yo bozaka tumoko ya bakisi bino na bango mais passer ata na molimo nzana ako bengisa ote na buzobo yo salinga na batu nyonso bakomona na télévision bakolakisa ba image ya mwana mboka ndenga ozaka trophée otombolanga bakolakisa ndula award bakolakisa ba concert nyonso beta bakolakisa ba clip ngana kati sikoto tala soki rachela ko chamusa pili kolakisa sawa atombola ka musapi soki aza mwasa bimao bokangami na chambre nani bokangami te libala bokosepelaki ezalaki kitoko elelo komeli bino bololo je suis ta femme légitime obalinga na mbongo bimisi boye baceremonie wana eza na babani zela comme obalaki nga mpo oroulenga attends ce n'est pas toi qui m'a fait ça ce n'est pas toi nazolela epa mama Olive mama Olive ngai oyo oyebi nga mwasi ya Matou Samuel toyaka na makambo ya Grand Hôtel na makambo ya cinquantenaire oyebinga bosi bo lebela makambo ya violence faite à la femme Matou Samuel oya salinga eza violence mama Lukiana bota ilanga likambo mobali azo mériter prison bota la bano bazami balé to botina Matou Samuel abalinga ezaki ndenge nini mwasa Matou Samuel akufi Matou Samuel aye epananga na ifike frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yokeli frère mawa ngabité comme azana bano tseka na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na nga 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na nga ba bien na nga nyo sandaku za na valeur à $6,000 na teki biloko nyo swana na mbongo na zakina na maboko to na Matou Samuel balinga to vandi na ye to lenda ye mbongo na mususu to tonginda ko papa zanda koyo tongina indako ozomono azuma sa tena ndako ndenge nazo ba mwasa za chambre basa mwana kanguna ndako aboyi kopimo papa ozinda kote hein zanga siko nazo loba après tant Matou Samuel balinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na lutte na ko vivre na passe na mbali nga bote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo kati ya mbongo na pesier na se papa to ngandako na biso comme ça ko vendre pas papa muzonga pesa biso ndako na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke to kenani kokota na tananda ko na biso e ko tongama na kati mbongo na kati yo moko sala $7,000 kati ya combien 3,500 musu na chango na ndako tozo liango na ye makambo nyonso toso carburant tosala boy mbongo wana eseleka te esili na eko bota exaucer mwana nanga liboso to boti na exaucer Rose mwana wana zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo kombo na exaucer Rose Mugalo to boti mwana wana akangami le président wa l'hôpital Izate makamana ngaba kombo sala ngabo kapito bisaki onini bakisa mwana kondio kola yo bakisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo ko kibango te na taleka mbali ngana bana ngana lingaki mingi ngabi to vanda libana nyose banaka na pasi nzamba kosunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga maternité na bimi to vandi avant ça tango yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa e mona na mutuna makolote nde après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga
mais nzambe alingaka nga nakufi te ti lelo bisika. Dossier P à faire, le frère Nabiso Matou Samuel. Le frère Matou Samuel, Kandenge Bela Batubaye Baye, Tilelo Batubaye Biye, grâce à ba musique naye, ba musique gospel surtout, Oyo Abandeki Koyemba. Le frère Matou Samuel, en tout cas, asunga batu ebele na kokota surtout et encore na makasi nyonso na mozindo ya kwadoraka nzambe na nzela ya ba musique na ye. Lelo toye na dossier, toye na affaire, il y a surtout le frère Nabiso Matou Samuel. Que passe, qu'est-ce que se passe la famille? Nini lisusu na frère oyo nzambe na lola. Ha, dossier zali. Toye lisusu bande konanga. S'il vous plaît, komelanga na commentaire bisika nini ozolanda mama étoiline. Soki oza na Afrique du Sud komelanga, oza na oza soki na Zimbabwe, oza na Zambie, oza na Kasumbalesa, bisika nyonso ozali na Kisangani, oza na Puerto, batu nyonso bande konanga bisika bozali komaka na commentaire mama, je te suis à partir soki ya Canada, soki ya France, soki ya Lubumbashi, soki ya wapi, soki ya Goma ekosalanga malamu. Fala. Lelo na lié na dossier ya le frère Nabiso Matou Samuel. Matou Samuel eza na ba série moko ya minene penza ekomela ye. Tango toloba déjà ya minene kokufa ya basi ya le frère Nabiso Matou Samuel. Je me rappelle, il y a de cela 8 ans passés, 8 ans, 9 ans passés, tout le monde qui est sorti médiatique, il y a ex-moi Sinaye, que son âme surtout repose en paix, Mama Kapi, autre bando benga Mama Kapinga. Mama Kapi, et d'ailleurs, batuna biso ya YouTube, on a kotié la bino, ba image ya Mama Kapi, boyo kabino moko ba témoignage Mama Kapi à Sala, concernant le frère Nabiso Matou Samuel. Mama Kapi abimisa ba makambo ebele penza ya makasi, et surtout, eyaki kosala ke après liwa ya Mama Kapi, ebele ya bato bakendaki ko recourir na maloba Mama Kapi alobaki. Raison pour laquelle lelo oyo bapesaka le frère Nabiso Matou Samuel mwa kombo moko songolo. Pourquoi? Parce que ex-mwasi oya bala, mwasi o babota na ye bana, mwasi oyo ye bavanda na ye ndaku moko asalaki ba révélation ya makasi. La famille. Omoni kandenge ezalaka babiso o toza marié. Lelo to lobi mobali aya kobima bando lobake non, bomoni mwasi na nga étoiline boye boye. Ata soki makambo eza ya lokuta, ata soki makambo eza lokuta, je dis bien, mokili mobimbe kondima. Pourquoi? Parce que bato bakoloba bavandaka na ye ndako moko, baliaka, balalaka mbetu moko. De makambo abimisi penza eza vérité. Soki peut-être eza camarade, bato bakoloba kaka, wana eza kaka camarade, azaka na motema mabe. Mais soki eza mutu na yo akati mwasi to mobali, ezala zolo kosa, ezala zolo ba vérité, bato bakondimela ye kaka. Ezalaka bongo. Alors, tango Mama Kapi ayeki kokufa, yango ti lelo, le frère Nabiso Matou Samuel, bapesa ye kombo keno, ye abomaka basi na ye. Ye mutu abomaka basi. Congolais asi apesa ye kombo. Lelo oyo toye komona mwa ba video ya Mama Kapi eye kozonga lisusu. Eye kozonga lisusu. Ba video ezongi. Ba révélation o Mama Kapi asala. Lelo batu bakomi kozongi sango. Balutu balobi il faut justice et salema. Na nini na liwa ya basi ya papa na biso Matou Samuel il faut balandela kaye po déjà ba preuve ezali ya Mama Kapi o ya bandolo bateno papa na biso Matou Samuel boye boye na kotiela bino ponga na lingi na répéter te ezala te ke no mama itoline to alobaki te na kotiela bino bato ali YouTube penza na kotiela bino na facilité nyonso. Alors la famille eloko nga na ye kosala nanu analyse awa to ya kosolola toza bato. Boyebi ke biso ba Congolais tozomi boma biso na biso. Biso ba Congolais mosusu nga na lobaka toza na besoin ya kokende koluka na Rwanda te keno banguna bauti na Rwanda bangonde bazobundisa biso. Biso banguna bauti na Rwanda te. Banguna ennemi ya Congolais azalaka ka Congolais. Ennemi ya Congo ezaka biso moko population. Nde toza ba ennemi ya Congo.
soki lelo oyo intention na biso ezalaka nini tolali tolamuki tolingi toya kozongisa makambo oyo eleka dans le passé ya pasteur ya frère na biso Matou Samuel pour que eya kosungana nini yango justice bino bozoluka justice ya basi ya Matou Samuel soki basi mibale oyo bakufa justice ya bandeko na bino oyo bakufa na bafamille na bino eske bolandela justice na bango ezaka ya frère na biso Matou Samuel nde lelo bokoya kotelema keno il faut justice esalema parce que preuve ezali yango likambo nini papa wana si akoli le frère Matou Samuel asi akoli asi akoli penza na temps wana eza temps azo se rattraper na makambo oyo atikala kosala te tolanda awa biso nyonso témoignage ya papa na biso Denis Ngonde apesa témoignage alobi ti abandeki koyemba tina ndenge akomi mokolo boye azalaka ata na lupango te afutelaka alobi ata lelo oyo soki akufi pona bato koya kolela ye bakoya kolela ye na lupango oyo ye afutelaka bato bakoya kolela ye na lupango oyo ya ye te me lupango oyo ye penza afutelaka bamakambo wana nyonso la famille ekoki koteya biso te papa na biso Matou Samuel azoluka vi na ye bino bopesaki Matou Samuel awa bolobaki bopesi ye 3 ans bopesaki mwasi na ye 3 ans ntango autaki kobala boyaki awa bolobaki 3 ans mais lelo oyo ekomi bambula combien eza 6 ans soki 50 te eza soki 5 ans soki 4 ans te bazaka ensemble na mwasi na ye liwa eza eloko moko ezalaka naturel il faut toyebaka ngo soki mutu alibanda alingi aboma yo cela veut dire que déjà pont ya famille na bino eza avant que mutu alibanda aya kosimba yo mutu a famille na yo ya makila na yo azali ezalaka bongo pour votre information pona bandeko mosusu oyo bayebaka te nayaka kolamusa bino naya kolamusa conscience na bino tozala bato tosolola mama Kapi makambo nyonso abimisa avant akufa bandeko nanga mama Kapi wana ayaki kosenga bolimbisi asengaki bolimbisi epai ya mobali na ye babongisaki pona bato oyo bayebaka te mama Kapi na Matou Samuel babongisaki makambo na bango yango bomona tango mama Kapi akufa le frère na biso Matou Samuel alela ye libala nyonso ezalaka kaka na matata surtout bamabala oyo ezalaka oke kobala mobali moko oyo aza star il faut kozalaka na motema munene soki oza na motema munene te okobanda kobimisaka bamakambo na oyo efali pa obimisa ezalaka bongo il faut kozalaka na motema munene yango esengelaka toujours obalani na mobali star sikoyo yo zala moto akotiaka mabolongo na se. Pourquoi? Parce que yondo kozala eloko to pon au diable akobandaka ko utiliser pona ko kwei sa star ango wana. Na opesa ka exemple ya Sœur Sandra Mbui. Sœur Sandra Mbui biso nyonso toyeba histoire na ye ndenge abala moseka, toyeba Sœur Sandra Mbui ndenge asambelaka, toyeba Sœur Sandra Mbui ndenge ayembelaka Nzambe, toyeba Sœur Sandra Mbui façon ateyaka. Mais bomoni place diable akotaki na nzela mobali na ye. Nde bisika diable ayeki kokota. Lelo oyo boye komona divorce entre mama Sandra Mbui na mobali na ye. Ezalaka toujours bongo. Et surtout boye komona ke na kote ya mobali na ye, mobali deja komaki kobimisa makambo ndako na bango azo exposaka mwasi na ye na famille na bango. Yango bomona ki ataba makambo tango yaki kobima. Ba semeki ya mama Sandra Mbui ba yaki kobanda komataka na ba TikTok bango pe ba ya kobanda kolinga kosambwisana mama na biso Sandra Mbui. Tokeki kokota na histoire ya pasteur Mike Kalambaye bo landa bino moko histoire ya pasteur Mike Kalambaye na Peniel. Bisika nini diable akota ki epa ya Peniel. Diable akota ki epa ya Peniel. Peniel akomi kosala kindumba na ndako alibala. Sikoyo comme diable aza diable. Aye kotia na mutu ya Peniel keno yo siko bimisa yango neti pasteur Mike Kalambaye nde asalaka kindumba. Ezalaki bongo. Totika le frère na biso Matou Samuel asepela na libala oyo aza nango, asepela na mwasi o penza aza nango. Totika le frère wana. Jour mosusu na landa émission moko asala la famille na lela alobi ba congolais ba finganga
me batikala koyeba te nini na bande koleka na bamoma wana basimi ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye Ministry. Kuna penzande okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba billet na yo na lombangu, somba billet na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate billet na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te me muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko